Chorale à Kinshasa. Nzembo atabu ya Lwambo na église na chorale. Na regrette mingi, na regrette mingi, na regrette mingi, na regrette mingi. Breaking news, en direct, il y a breaking news. Bruno bomoni ndenge nini chorale wana ezoye manzembo ya Lwambo. Lobi ekoye manzembo ya Tabulei, lobi ekoye manzembo ya mutu mususu. Donc ezali mawa mingi makambo ezoleka na ba église ya Congo, ba église ya ba Congolais. Bakomisi nzambe koko na bango. Alors breaking news na so alelo bobenga kinga mingi bozaki ya bosepela na musala munene ya enseignement leadership. Batobele batuninga babi proverbe tozo basilabis wana ndenge nini proverbe toza na posa silabis wana na te karate na kabarate silabis ba pesa kango soki o silisi formation parce que ngamoko pe po ba pesa ngango na méritaki kozwa formation. Alors ezali ndenge wana nzambe azwa lokumu nzambe akumisama nzambe anetolama parce que toza na breaking news na biso tozo banda lelo ba news toza nango lelo na tongo tolamuki CPI elobi Bosco Tanganda azali congolais te mazali rwandais Kabila nde akomisaki général congolais. Donc lelo au CPI a auto tranché que Bosco Tanganda azala jamais congolais parce que ayebolo bata monoko moko Congo te azosamba na Kinyarwanda pe ba moni ba catholique ya kuna ba pesi ba preuve que azali rwandais mais Kabila muta commissaire général pe abomi batu na complicité na Kabila bino mobotala a commissaire combien de colonels, combien de généraux, combien d'officiers rwandais à côté ça ba na Congo. Alors ba oyo nyonso tu bazolinga muto aboya kende na élection to muto aboyi azala kisa azala sénateur à vie nenge collabo ya Frank Diongo oyo a travaillé na Kamere ou a travaillé na Ruberwa ou a travaillé na mouvement na bangwana ne surtout a travaillé na Jean-Pierre Mbemba a leka na kokeba na e parce que tosi totimbelier qui azali agent ya Kamere ou azo travailler pour na koluka ko étouffer publicité to ko étouffer force oyo honorable Martin a commis nango awa Martin Fayulu très fort communauté ndimiye poto ndimiye diaspora ndimiye leader asika oyo ayebolo ngula soma ya miso na ndenge ba leader akala batekaki mboka yaza congolais moko oyo aza intégrer to soutenir yeto keneti na suka. Alors ekozala mawa mingi. Homeless migrant mom of 5 refers to live in council house outside London. Oh ezali ba breaking news to lelo na ba news en anglais
balobi homeless migrant, donc mutumoko azanganda ku aza muto immigrant, azali mama ya bana mitano, azali congolais d'origine, azoboya kobimana ndaku ya azolinga kokende kuvanda libanda ya Londres te. Pe amemi yango na côte. Ndeko na ngai congolais bozo biso soni na Manchester, bato bele ba réagir par rapport à basi oyo bakenda kozwa mbongo lokola ba orphelin lokola ba privé ba marié, ba auto tindilanga susu message ya balobi mama moko aza na bana 12 alembi mbongo oyo social efutaka bana azokende komikitisa kokende kozwaka 70 livres l'église ba Nigeria na Manchester. Et bon mbongo oyo bana 12 bafutaka sala na nini wana question mwasi moka tuninga na tuna. Alors ezali mamingi. Alors maman oyo ya congolaise azoboya kobima kokovanda na ndako akonsi bapese na libanda Londres. Mama yoka, il faut zalaka intègre. Yebsanga intérêt nini ekotindika yo soke na côte pour gagner procès. Pour gagner procès, il faut zala osalaka ya olobake na salaka yango moyena mauvaise ate. Mais yo osalaka te musala no songi banda to ngoti poko. Yo ansi likolo songi nde bakotika yo na Londres. Et que mboka poto esika nyonso bapesi yo ndako esika nyonso yo ozali ezesika na yo osalaka te oza na raison moko te ya koluka pona bapesi yo ndako libanda. Alors soki botali na Facebook na ngai ya Didier Forme amalata kala bomona to partager photo ya congolais moko na kombo wa Patrick Musekwe azalaki na prison pour azako violer mwana na ye moko auto kima azali banda. Police azolukisa ye soki bomoni ye soki boyi place ali bokoki kobenga la police ya pembe na bino to bobenginga parce que tozosala mikolo chasse ya bapapa ya bazoba oyo bazosala bozoba pe salite na kati ya communauté na biso. Alors na breaking news na biso le collabo Camere azali aux États-Unis depuis le 2 mars mais sangwe pendant ki lobby kazaki na Paris. Alors bana Paris ba combattant solo ba quitter la ki kuna ba kene ko lukaye malheureusement azalaki wana te Camere place nous so bana combat ba kozwayo vraiment ikozala grave parce que ba yebi bien koza congolais te mais ozolinga kozala toujours na masolo ya Congo to éviter so ba lokio to nini donc bana Paris ba lobi ba kozwayo. Alors mais les collabos pe agents de Kabila akotika Bela pour Panama, ba vrai combattant ya France, bazwa ki yango ke anyata ki déjà Paris, ba quitter la qui mais pour na lumbe na moite mais malheureusement azaki na comité mais mawamingi pour na ba combattant ya nzala bazolanda ba collabo ndenge moko na Londres ya to moni ba combattant nzala oyo ba pesi bango mbongo na bata pakuru pour na kuboma combat. C'est-à-dire batu nyonso bozomona bakokende na misa oyo bato pe perdre bazosala ya pakuru baza so ba combattant te ba collabo to yebi bakombo na bango batu wana awa nga na okoma gouverneur ya ville ya Kinshasa na ba pasteur na ba faux combattant na kozwa bino na Kinshasa bandimi nyonso bozali abo banga na bino te ba mela bino basomba lupango su poisson mi 3 lupango na Gombe na Manchester ba passer basombi ba lupango na Kinshasa na Londres Sakayonsa kisa MPD ki azotonga bandaku kuna na Shani Metal problème ya te ngande mna kozala gouverneur ya ville ya Kinshasa c'est-à-dire na yebi bango na yebi bakomo na bango ba yebi na lupango na toko récupérer ba lupango wana siko batu nyonso bozala na poto o koka vite boya kolala bapungi so bozongi Kinshasa bozala na droit à 3 mois gouvernement ngai gouverneur ya ville na futaka bino chaque jour $20 après 3 mois kolala na bandako ba pasteur ba yiba bambonga mabonza basomba ekozala bandako o tokotia pona bato ba na poto bakoka makamute bazongi kin ba banolala kuna après 3 mois tokokata bino ba $20 tozopesa bino par jour et comme mwana mo débrouiller donc ezala bongo donc ba to ebele ba bibengaka ba combattant bazali lelo oyo bato oyo ba pesi mokongo basi ba sombi bango na ba passer pakuru parce que Kabila atie mbongo ebele na maje mbongo ebele ngape ba solliciter ngana lia mbongo wana na boy ko lia mbongo wa Congo parce que na lingi Congo ko le nyonso tout donc boy ba ke ba pasteur pakuru ba oyo ba ke de misa lelo donc lelo samedi ba o ba ke l'église na ba combattant na boy ba ke to longoli bango na combat pour ba combattant ba aventurier.
Alors dossier bato bakenda kozwa 70 livres chaque fin du mois na Manchester ici na lobeli yango ba mama awa ba réagir batuninga na tuna mwasi wana soki mbongo bafutaka ya bana ekokite po akende kosemiliaka kokinozwa susu mbongo kuna. Alors na ba congolais nyonso ya diaspora, congolais nyonso tu à Londres pe partout, merci na ba obozo pesa na monaki mwa na biso na Canada tindaki 10 euros 10 pounds na zwaki yango. Merci na batu nyonso tu bazo contribuer pe tozo senga na batu nyonso baza na Angleterre mbongo na bino bo pesa epai ya Pasteur Nzubila po mbongo wana yango wana tozo sala pona ko sunga makambo zoleka na Congo. Alors Frank Diongo dossier na ye et ça déjà siko a soutenaka Mbemba pe azalaki na Rubero à côté ya baboma bat na Congo et comme déjà na maboko ya CPI place na ye kozala na CPI pembeni ya ya leader na ye Jean-Pierre Mbemba o baseptaki l'inacceptable yango bomoni ye aza agité azoya na TV koluka ko détruire réputation ya mwana mboka Martin Fayulu. Et pourtant Frank Diongo ayebani te bayebi kaka na ba crime pe na complicité mais na makambo Congo to yebi te. En tout cas un vrai motetela qui se respecte azali cousin ya Mende, un traître, un muyibi, un escroc, un assassin. Donc bangona Mende to kotia bango sac moko. Dossier santé ko vivre longtemps ezo dépendre na biloko yo liaka. Comment ozalaka na poto olingi kotanga ba biloko eza olingi kolia biloko eza antidaté nazo pesa bino devoir moko bo fungola ba frige donc ba frigo na bino botala biloko ebele ba manzanza ba mayonnaise ba tomate ba miliki ba biloko mingi toliaka biso ba congolais totalaka date te mingi okomona eza antidaté ngamo nazo pesa bino na osala hospitalité na hospitalité kuna tozo ba biloko ni tokolia biloko ni tokolia te lobi le bataille ki biso ba pesa biso formation na zongi na ndako na cheke ngamo na frigo na nga na yeko kuta biloko ebele ba saucisse ba bomba ba ni ba saucisson ba boudin ba biloko ezaki mo ebele ezaki déjà esilaki depuis février mais to tieka yango te donc lelo na bimisi sachet tala biloko ebele a valeur na bwaki pona nini yo zoloba ozotala date te mais tango yo zolia food poisoning c'est-à-dire zolia biloko eza na poison et ko bebisa santé na yo et ko comme so munene ko déformer yo biso moko tozo biboma to checker pe na cuisine na biso mafuta soko lexi déjà 45 ans kolia ka mafuta mingi te kolia ka ngote ngako na salela yango sute komela ka tina masukalité komela ka biloko wana nyoso tout d'ailleurs Freddy Wanga o ya yemba génocide auti ko benga nga je crois lundi azala invité na nga ayina ba kisi oyo eko ko sunga mutu azana ba diabète mutu azana ba sucre belé na nzoto tout et tout ko ba bengi diabète eko zala ndengo alors tolobaki bo checker na ba frigo na bino bo checker ba nzungu ni bolambelaka mama bena ko pesa bato belé ba bengi nga sur maté sur sida sur kolia mama bena ko sala ngo na ko zwa journée a sala biloko wana banda utaki France a leki susu na TVT po azaki na mwa misala makasa za kosala yango amona ki atika ngana na travailler mais toyoki bapel na bino toyoki bozola na biso akosala ba émission sur la santé pour avoir peu formation ngo azaka pe infirmière ako parler bino sur le sida to ko inviter pe mutunyo surtout azamu nganga o ayi makamba sida azala bienvenue ko contacter biso pour bosser la émission na to éduquer batu sur le sida bien que balobi qui c'est mon anime to yeru kanano et pas ya batu na biso mokodo et vous ala bongo pour bo landande mwana alors botala biloko nyonso tu boliaka biloko ya manzanza eza na ba frigo na bino bokomona ke mingi eza antidaté bolongola biloko wana parce que soki eza antidaté eza ko bebisa ba biloko ya kolia eza ko bebisa santé na bino eza bien te alors bato belé batuninga pona kolanda pona ko participer na enseignement sur le leadership il faut fouta combien en fait ngai na fouta kaka droit ya inscription école pour la landaki formation tesilaki mais à part wana na ko futa mutumbo moté soki olingi kolanda cours pour bato belé bazo senga ngai nini syllabus na pesa ngote syllabus ba pesa na moto a suivi formation asilisi les nazo peso diplôme nazo peso na syllabus et aux asko aussi formation aux appel autorisé ya kokende ko former ba parce que leadership par excellence eza Jésus-Christ et puis
to bobanozo enseignement na dimanche sous to continuer enseignement na et vous allez toujours na ligne bokolandango et vous amalamu. Alors soko lingi ku add ngai na Skype na ngezali Didier.songo1 wanande Skype nanga. Pasteur Michel alobi ba mama mingi nde baza ba complice ya ba crime ya ba faux pasteur bazo sala. Ba mama bo fungola motema bo leka bo loba makamu nyonso leka na l'église ba pasteur ebele ba impudique ba kudi ya nsusu ya maki ba sakayonsa groupe abatwana nyonso tu ba auto comment obenga bishop auto ba obenga bishop Ntumba David wa musicien amelaka 4 bouteilles à whisky abalate puis 4 filles église ni balobana raté. Pour moi c'est na royauté ba on passer à l'intérim ba sambela église mo mi balobana raté bato bele ba yebi on ba ko dénoncer te poser groupe na bango ya escroquerie. Alors ba maman ne so ba témoigner ba pasteur ebele ba de 20 ans en prison parce que bazali bato ya misala mabe. Alors to lobi to ke bana batata nyonso oyo bazotambola na ba van to basumba minibus soki o livra kabilo ko to zotambola minibus pona nini eza posa la ba crime kolandaka bana mike to nini donc to ke bana ngoli susu pe ba yembi misa tu l'église wana bayoka na te likolo na ye tozanga dossier mususu oyo e komeli biso na mesa ya breaking news Tioko toko pakola eza bien te ngai naza fier na botama ndenge nzamba botanga lelo sukekei naza trop fier na koko ke ne jamais ndenge Roni akenda a implanter ou bien a planter suki ezali ko corriger nzambe. Alors batu nyonso tu oyo obotama mwindu ozotia Tioko po koma jaune banane ozotia Tioko po forcer ezali péché parce que ozo corriger nzambe. Alors et comme amabe mingi so lexi 45 ans ozo forcer ko tia Tioko ozo longola kwiri ya suka nzoto na yo alors ba tampon ya noir ko beta yo awa lero ko beta yo mingi ba koma osala erreur ko tia siko ba fond de teint lero ozo tia ba fond de teint et comme sur le roi munganje comme sur le kola zabolo. Alors yo o bandoluka mingi obimaka na butu siko boyo sanga atro nete butu bandaka 22 o banokangama bato ebele 45 ans soki koki oleki yango so ozotia Tioko oliotela obanokoma vert bopekisa ba pasteur na bino bopekisa mibali na bino bopekisa ba vedette na bino na kotiaka ba Tioko po oleba tela bazokoma vert. Ba mama mingi ba bengi ngai ba papa ebele ba bengi nga ba bi papa sur la produit esalaka bien te biso tokoka sur la produit te ba mama bazofunda ba papa bazofunda ba mama yango na breaking news ebeti to ebeti sete po na koyesa bino ke Tioko eza malamu te eza mabe mingi kolekisa Tioko pala mingi te ekozala bien te parce que oko bando batama ato tie fond de teint ole bongisa ezo comme sa situation pire basi mingi bakoma kotia fond de teint moya bima na mo ezate bakomi ko bima na butu eza pasi mingi oko suka wapi oko vivre neti na Japon. Na Japon ba na deux sortes bato ba vivre na moi na bato ba vivre na butu. Na moi alalaka na butu nde abalamukaka ba shop butu yali ba bara butu yali. Alors soki yozo renforcer Tioko o comme le roi bata Japon na moi obimarate o comme zelaka butu obima mais ata na butu bato ba rêver que ba tampon ba kasha ba verre ya ba nini pe ko ozwa cancer ya peau ko tia Tioko ezamabe. Alors ezamabe. La religion produit des chaînes incoupable. Religion et police araba chaîne incoupable. Alors, kotika te religion et détruire yo et détruire vinayo. La parole de Dieu déclare que la parole de Dieu purifie. Hier, ça dit que vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vraie parole en Nzambe est purifiée. Vraie parole en Nzambe est l'omolaka démon. Et l'omolaka nyonso. Vraie parole en Nzambe. Or que parole à l'okuta et y a une manipulation. Eyaka na lokuta eyaka na ba faux miracle boke banango. Alors voirie na Kinshasa André Kimbuta 5 chantiers balobelaka yango lisusu te po ezalaka lokuta. Avenue Elenge sa situé à cheval entre la commune de Mongafula Ngaba Selemba Ubumbu Makala yemoko azo peuplé plus de 1 million d'habitants mais balabala wana ekomi ko kufa ekomi na ba érosion
eza mawa trop 5 chantiers à raté et l'engé ça ngwana zo kufa donc bana makala ba ikukatana ikozala pasi ko kele makala ikozala pasi ko kele ngiri koto eza mapasi ko kele ba monga fula kuna po balabala wana yango zo katana donc 5 chantiers eza ba mama na loisir mama na lisolo pe courant ezala raté ba câble comme partout so limu les beti bana ba koma ko kangama na mvula donc mawa mingi eza malamu to benga na batata oyo bayaki na 5 chantiers na bango lokuta pour congolais solo azwa pouvoir. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Attention, ce type de 3 personnes sont vos pasteurs, vos prophètes, vos apôtres, docteurs dans vos églises. Chien ezali mutu oyo a sanzi biloko après azongeliam. Aboyi mwasi po mwasi a mobulu lobi lobi azongeli. Aboyaki mobali po mobali basi bakabona lobi lobi azongeli. Alongwaki église ayebi bien pasteur azandoki. Pasteur abimana na bato binga na kendaka na pona pasteur te na kendaka pona koyoka liloba. Oyoka liloba ni parce que la foi vient de ce qu'on écoute. Mutu azala kindoki, mutu azala misala mabe à côté ya yo nini. Alors ozali mbwa, ozali imbwa po oboyaki eloko ozongeli yango. Alors balobi kozongela makambu oyo aboya. Ba faux serviteurs avec des manipulations de makambu lokuta, des manipulations tout et tout et tout. Et puis lui sous alobi ba faux pasteur, ba faux circoncis, ezali batu oyo azata na notion ki pasteur te, mais amibengi pasteur pour koko na ye, neveu na ye, frère na ye, asimba ki ba plan neti tokala ne bomona, ba sala ba dernier ba vantiti ba kenda ko boma batu. Donc ba faux serviteur bazali ebele lokola ba chibwa lokola ba pasteur ba rema na Manchester, ba job ba twana tu ba faux ba serviteur, ba vantile donc il faut boke bana bango. Donc ezali ndengo wana. Donc dossier wana eza dossier moko makasi, eza dossier moko pasi, eza dossier moko ya ndengo wana. La Bible nous parle de gouvernement, mais la religion est une business. La religion contrôle pour manipuler. Si votre église ne change pas votre communauté, vous êtes le business, mais vous n'êtes pas dans le royaume. Nauta voyez sabino que un leader azamuto a changer et pour sa solution na batu ya communauté na ye na batu église na ye parce que Martin Luther King alobaki soki église ezoko ko pesa solution te église wana échoué. Alors soki olandi religion est ko contrôler ou ko manipuler yo. Mais ce qui n'existe na bino bo pesa ba solution na bata communauté na binoté na bato ba raté bozali libanda royaume parce que Jésus a dit venez chez moi vous tous qui êtes fatigués je vais vous donner du repos. Batu balingi silabis ya leadership na teka ngote na sina lobi ezali soko zui aussi si courde na pesio ko kamwa nzembo ya lwambo makiadi ekoti na choral Satan za makasi na uti obetela binongo edo coiffure nouvelle formule très danger na Manchester. Salomi Joe na Manchester lobby soki olingo tinda biloko na Angola aza déjà ready azo salango. Alors eza ndengwana Honoré Mwanda a lobby 5e colonne na ye babimi na mai babandi déjà exercice kia bande ko pesa 1 pound na bino kaka na passer Nzubila balobela bino lisusu 5 chantiers te pour ba mboka na biso kuna ezokene na kozinda. Donc ezalaki bongo breaking news auto bandaki na nzembo ya lwambo makiadi ekoti na église na chorale na banzi prochainement bokoyoka pe Mario ekoti na chorale pour ba aventure eza ebele tolanda.